Mama nangaye, yes, tawati nangaye, nokisi ngai, sigani mimi ayo ya mire otsanga bimire na bana mono na kanta kangolo kuta mama kanta kangolo kuta makopi kanta kangolo kuta kanta kuta makati mono banga eko banga eko kamire na ngai maninga makina ngona bazonga baningana tabakena bazonga kimire na ngai ofesi magazonga kimama mire na ngai mama mire na ngai mama kamana ngai kamana ngai kamana ngai kamana ngai kamana ngai na bosi na desmen kamana ngai na ngai na basabo makarto ninga na ngai bana tongo tolia na se na bana mabe tolia na se mama ngai mire na ngai mama wale ika na mimi na mona na saba ngokushika maana ngato na bolingo mire na ngai na ngai mama okeno tolakana kibwengana yo bolingo tolobana kimakamu tolobana ya makamu teza makamu mire ayo ya mire no yemsoni nzambe na mire ifoli wale walinga bolanga amanda ngai mama ninga ngai mama leo ngai mama makopi mama toke kipolo tsa mo bakaki kipolo bana wala ndako mire na ngai mama ninge toke ko to lambis e boniko e bela ba 15 batana ba manevre ma auto banao kutina na ngai makopi na ngai mire na ngai kutina na ngai kamana ngana tournage mama totonga kana kikongo toko ya mire isaki yote na zake yote ya mire député. Merci. Député pour la Kidini, député pour la Kidini, aïe. Comment la Kidini, aïe. Député. 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 Député.
Mwana mama na ngai yesa tabakati na ngai ozokisi ngai esika nini mirai Ouais, Beka tinda ba faire. Beka tinda ba faire banga ba signaler vidéo na biso. Là c'est peine Beka. Merci Beka. Beka, c'est là. De toutes les façons, papa, maman, parce que nous il faut les documents de balai des je t'aime pas Kisaka oya salana bango na soba bala. Namuna yo bwana basi na afande vers hier. Pasteur Carlos. Vous avez 10. Ah bon? Ouais. Aïe, Watu mtema na kumenya na tanga kumenya. Beka kaka. Beka les bango ya bango. Beka merci. Beka ngoza. Comme Bernice nani? Beka. Beka ngani ngabo ete. C'est là comme ça il y a un programme en gros qui fait ça la pourrier parce que vous avez un moteur ça peut être habitué. Maintenant on va plaisir sur maman oui à baner. Beka batombo beka bon tout bitumba ba beka siko manifestez-vous. Partagez, continuez de partager. Merci beaucoup en tout cas. Ouais, Beka tient à vous, je l'ai vu, on a bisous. Combien de fois t'as combiné mon Beka? Beka a tiré bisous na rouge à lèvres. Maman, comment ça va? Ça va. Pourquoi m'en est Maman lingaza nayo bana. Maman lingaza. Bonsoir utilisateur. Kama akizengi ukomi. Kizengi. Maman lingaza hapo. Yo bona ye Daniela, yo bona ye. Daniela uzo kutoka. Ba mona.
Beka va fleur. Mama, Yves Ipa. Love is crazy, love is funny. Peuple de Dieu, shalom. Satan a commis na 666 manières pour na ko baby saba destin ya bana ya Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Na destin na yo, oza na yo pauvreté, mais na destin oyo Satan a pesi yo o commis pauvre. A côté si célibat, a côté si ba blocage, a côté si ba esprit de mort, a commis si bana ba autisme ba yaki ba biki, ba o bazala ki na ba blocage, ba débloquer, bina ba changer, o bazala mi kumba na bango, bo ya nango e pa ina Nzambe yemo kwa ko décharger bino botala o ba kobi décharger nakoko bomba te bolamu Nzambe asali ngai prophète ba opportunité pour nga Clémence ekoma ki passe faveur ekoma ki passe tango na zungi ba opportunité o nga nakutani nango nakutani na ba opportunité donc mutu nyonso aza na besoin ba opportunité na vie ba porte fungwama ba chance sala donc okutanaka na makambo ya malamu na nzela nga na une semaine on a utozonga na 2 semaines je suis heureuse et je suis vraiment heureuse que Nzamba pesinga ba faveur wana opportunité fungwami donc ba difficulté on azaki ya ko kanganga ya makazi modèle Nzamba débloquer ngo na iba kiteke ko za na bo pété boy vraiment délivrance des abona très nécessaire. Je suis une femme pour le salaire business pour que na linga makamu na ngekende bien mbongo pe monanaka et puis na za na faveur et pas ya batou tout ça na za na ba porter fungamaka en tout cas na sentir docteur Likuma bana ko bali kuma kombo na ngai na koloba eza passé démon Likuma ezalaki so noloba nakoloba 2 mots te 3 mots te fona kanga mana eloko mobo nokakanda sikoye matanga donc soki noloba likambo nakoseka te fona kanga maso nakanga misikonoki kanda mais siko likukuma eza te naoloba nanga normal naosekaseka kutu pampamba nyonso makola mwana oyo ezozonga normal zongisa abana kotambola bima libéré naye lisusu parce que napesa Nzambe merci na makambo asalelinga niopesa mpe Nzambe merci parce que Nzambe atambwisi mwananga bana nyonso oyo to babotama na bango nyonso tu deja batambola mwananga azotambola te ata kutu kotelema bolobeke mwananga akozala koka donc apartir kaka mokolo wana ntango toyakani lobi nango mwananga bamwa atamboli mbango moko akoma moko telema na lobaki déjà awa ezali terminus na zana besoin ba oyo batambola partout oyo baluka ba délivrance simba te boya epai na Nzambe nde bokobika nazozela bino na moto. tosunga bana oyo okota likambo oko ba bana Nzambe pe akota makambo na bino basunga biso na basaki na bakaye na babiki toenda kotelenga na balabala soki mame mila salaka oyo te na ero biso toa na balabala Nzambe abatela mpe mame mili place aza apese mbongo nana posa totanga ndenge bana bato nyonso baza kotanga polobile mpe tokoma bato kola pambola bino mi papa shika pesa libro benga ye penza ya kosite te so moni ana te kende bana mo bible lobi soko lingo sala likambo malamu ozoyoka kwa mabe sala ya malamu parce que ce qu'on vient d'ajouter vient du diable et le père des mensonges. Donc si vous avez directement la conviction d'aider Yaya Sala, moi je crois le Dieu que j'adore et je prie Jésus Nazareth. Téléphone à papa oyo nanzela na yo eko sonner pe arobe nganga to pambola Nzambe.
Donc ce qui bana nzamba pesi biso lobaki ete tobokola bango lolenge tobokola ya biso ndako. Alors ceux qui ont préparé rentrée scolaire ya mwana na kozonga na basket asika na uniforme asika. Pourquoi pas penser aussi na bana oyo nzamba pesi biso nzamba pambola bina balobi oyo yoza ko semer oko moissonner yango un jour. Tozomi na avenue Kinzola numéro 49, quartier Régie des Eaux, commune de Kitsenso, référence 3e Dodan. Pour tout contact, bengabiso na ba numéro Oyo. Orphelinat Vida, lobby à ba orphelin. Na pesibino mbote na kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Orphelinat Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya kobokola bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo futela et puis difficulté au futela bana minerval pour to chute au bandaki. To pesa qui avance mais tikali ndambo. Nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba, ndambo Victoire, ndambo Limité et puis ndambo l'état pesingai. Pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a sous fazer na nzelati. C'est difficile, il y a aussi ngonga moko. C'est pour ça que nous lancé appel na bana nyoso nzambe pour na classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyoso baza cœur sensible, pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukanga mina université Kimbangiste, avenue Kombonangoisa, Marin, numéro 16. Numéro de téléphone, Abisso, pour na bateau, balingi ba contacter Bisso, pour na ba détail, mon sous, ils a plus 243 89 72 32 229. DiCaprio, ça va? Oh. Benny, ouais, ça va? naye na nzilia wanaza na Saint-Thérèse bapesi nga adresse ya agence oil ya fait oui allez la ville oui donc elle a besoin oui ah tika suppose la Saint-Thérèse bien sûr elle lui dit comme ça oui. Station Saint-Thérèse. Oui. Ce comme Saint-Thérèse. La mission. Si moi n'ai exactement. Mais ça ici il y a kubunga te. Service. Ponctualité. Respect. Et puis bango. Balo la rapide. Oh, 40 jours. Mais ngal kutu 45 jours il va payer ça qui wana. Et puis kokili te mbala moko ba bengi ngai. Aza mundeni? Non. Yes, du service. Pour ce monde. Mais ma canicide bonjour. Papa Julien, DiCaprio, Papa Julien, DiCaprio, et la JB service. Et puis il y a José Baïla. Il y a José Baïla. Ah, moto mouille de l'homme, il y a Mundede. Attention, ton ganayo. Mutu bolongwate obosotonga no mobimba yango jibe service et sakaka wana kisasa teye oh Angola Brazzaville tozuket kalamingi te mokili mobimba abino ozui donc alongo di biso pili ya makambo ezalaki 40 jours mais okumona contenir esali 6 mois. Papa Sidi, il y a mis ça dans ma voiture. Oh, bah ça va me décoller avec la photo. Place, il y a série, il y a côté Bilo. Et ça, il y a José Baïla. Cyber service.
eza kobeta bango toujours frappe finale frappe na retour t'inquiète awa